bengi na téléphone ya Gracia. Abi Gracia oza Gracia bina zana oza place wana kaka abi elasa. Gracia komi epa ya biso. Okoma atuni wapi Juma. Abi Juma azana ndako. Juma azana bobengela ngai. Juma bi obengela nga nini? Ngana yo tozalaka te. Okobengela nga eloko nini? Ote na bengi yo kaka yaka. Juma bi yo olie abi yo tuna nga na lela ndenge ni. Après sera ba chubiye kambandi na misu bakati kati Isaac. Photo yango yo. Raison de précision. La dite Grâce est en prison. Elle a été arrêtée au même moment que les deux prévenus qui comparaissent. Chose grave, ils ont découvert leur liberté. Alors que le décès de la victime ne remonte qu'au mois de mai 2023. Moins d'un mois. Mais la dite Grâce est encore en prison. La copine qui était celle de Juma et les complices déjà libérés. Isaac Isaac na Grâce yande babomaki Juma. Batu ya quartier côté babomaki ye na Bumbu. Naye na Gracia. Alobi Justin. Bino de bosalinga boye. Nayo Gracia obomingai omwebokene kobomangai na parking place oyo ngai na salaka po bandeko na ngai baya komona ngai bazwa ngai nde eloko Juma alobaki nde bato ya quartier ya Bumbu ayokaki wana ntango toke kozwa corps na la police ya Bumbu nde bamama wana baexplike biso ndenge ezali mpe atangi bakombo na bango ava akufa. Est-ce que Tango Grâce na Isaac bakotaki boloko ezalaki yo moto okendaki koporte plainte? Ezali ntango bakangi Gracia bakei na ye bakimisaki ye liboso na komini. Ntango bakimise na komini nde sikoyo makila kaka ya Juma ebendi Gracia ye moko azongi ntina komini. Nde biso nde tokendaki leki na nga mwasi Valérie nde akendaki koplainte plainte na parquet tozana mpe na mikanda ya parquet ezali awa. Nous aimerions corriger ce que nous venons d'entendre, ou bien par votre tribunal que la partie civile vous dise, monsieur, lors de été arrêté, puis relâché. Est-ce qu'il peut dire à votre tribunal où les prévenus avaient été arrêtés et relâchés? Utuna ya procureur ezali boyebisa na tribunal po bino bouti koloba awa ke Isaac bakangaki ye mpe batiki ye. Nani akangaki ye mpe nani atikaki ye? Non, c'est elle qui répond et vous, comme conseil, vous venez en appui. Maître, suivez la logique du tribunal. Maman Yolo. Bakangaki nde Gracia. Tango bakangi Gracia na komini nde ba libéré Gracia. Ya Barumbu. Tango bakangi Gracia babi mutu oyo ya conduire bato ti place babomi mutu. Pe abengi ke babengi ngai aza na Bumbu. A conduire bato ti tokomi bakomi na Bumbu. Tango bakangi Gracia babi oh Gracia za problème te ya libeloko babi te ya libeloko bakei ba libérer Gracia muto akene ko libérer Gracia makamu ya na ye Orceline ya libérer Gracia bité we boko libérer Gracia après ça dès le deuxième jour de Gracia ye moko abimi aeti na commune tango ye na commune ko kanga bakangi ye toke na ye bakene ti na parquet nde tozaki na dossier na parquet après
nde toye tokomi na parquet tosambi esili après sera ba Isaac basi bakimaki ayoki ke banani babomi mutu bakimi bake kokoma na niveau ya ir ta bakomi na ir nde toke yo baza na ir nande basoda bazali kopatrouiller bango ti tribunal eyoki. Ok, Monsieur le Président, il est important que ces genres de choses soient redressées. Les avocats, comme auxiliaires de la justice, doivent... Nous avons l'obligation de mener des investigations pour la manifestation de la vérité et pour que la partie civile ait réellement réparation. On n'est pas venu faire des spectacles ici. On est venu pour une bonne administration de la justice. Votre honneur. Étant donné que nous sommes de la partie civile, nous sommes greffés à son action. Dès ce qui précède le propos du ministère public, nous ne trouvons pas la contradiction de ce que nous avons résumé. Disant qu'ils ont été arrêtés à la police, la procédure a commencé de la police et de la police au parquet et d'autres prévenus. Non, attendez, mais. Non, attendez. Isaac. Heureusement, le ministère public était très attentif. Été arrêté et qui les a relaxés. Tous nous avions suivi comment la partie civile a balbutié. Nous avions tous suivi. Elle dit que c'est M. Justin et Isaac. Mais nous sommes très éclairés d'avoir entendre ce nom-là d'Isaac et Justin, au motif que ce sont ces deux provenus qui seraient l'auteur de l'assassinat de son fils. Attendez. S'il vous plaît, monsieur le président. Non, attendez, mais il ne faut pas bousiller la procédure. Attendez que le tribunal pose les questions à Justin et à Isaac et vous viendrez pour les défendre. Je le bien. Est-ce que vous avez un problème dans maman? Je vais vous montrer. oyebaki ndenge nini ke kabakaba moto akomaki cuma po toza bato ya réseau moko tobeta masolo alobi te ye mama te na beteli bato babeti bazalaka ekozala te alobi bato bayebisaki tala tribunal elingi eyebisa yo ntango obandi kokosa esika mayele na biso ozomaka sokoloba vérité sokolobi vérité tribunal akoyeba ndenge nini naokaka kolinga te kobanga eloko moko te loba bosembo na ndenge makambo elekaki outi koloba awa ke oyebi big boy alobi yebi yo ozali bato ya réseau moko oyebi makambo kosalaka na réseau wana mpe na la polise alobaki atangaki nkombo na yo mpe alobaki yo oyebi ozali moto oyo okomaki Juma ezali bongo eza bongo te papa akoseli yo makambo akosima siko vérité eza wana vérité eza epa na ye bayebisaki ye nde ayebi moto ayebisaki mpo na nini yo owangani koyebi ete mpo boza bato ya réseau moko nayebi ete to bamina ete namoni ivoli batanganga na kai shokola oyebi Anthony oyo babengaka Anthony kaba yo big boy ezali ye bino mibale bozalaka bacamarade balai fe na groupe moko na nsima kabwani Anthony akomi kotala bino na musika tanto akeye pa na yo tanto akeye kopere na big boy ezali bongo eza bongo te papa ezali ndenge nayebi Anthony te
yo outi koloba wake oyebi big boy sur place azali alobi ayebi bozalaka place moko bozala bato ya réseau moko même papa na réseau le tribunal somme big boy à revenir là-bas big boy yaka pesa big boy micro kaba alobi okoseli ye makambo ayebi yo te bozala bato ya réseau moko pe te alobi okende otuna bato oyo bayebisaki yo ye nde moto apemaki juma nakosela motulika moke toyebani bien okopéraka kopera bien banda mbula nini bozokopere na ye depuis des années ekoki kozala à peu près combien d'années 7 à 8 ans 7 à 8 ans baopération boni yo osala na ye ya mabe ngai na toopera te mpo ngai na operaka main vide mais ye asalelaka mingi lichette parceque nga mpe na ozwa mbongo nazalaka na besoin lichette te mais ye akozwa mbongo azalaka na besoin lichette oyebi Anthony oui est-ce que Anthony ayebi ye ayebi ye aussi bokutana bino nyonso bino misato place moko bozobeta masolo tokutana me mpo na cope te mpo na masolo tokutana me cope nde na ye na ofesala te pesa kaba micro zela wana olobi nini réagir nazokaka makambo ya oloba kosopaka nayebi Anthony te so Anthony azala na batuni ya papa te fo totuna nano oyo azali pembeni abi boyebani na ye depuis 8 ans nayebani na ye te papa mutu toyebani banda 8 ans ese aza ta na foto tofrai na ye botomaninga na ye omutu oyebani ye mute mpona aza na foto na ye ya mina ngai esa ye micro big boy eloba bon nga mutu nasali ke mpo bakanga Isaac nde atelemi awa sikoso toyebani te ndeni na oyebake mpo bakanga Isaac mpo bazwa motu boye mpo bazwa ezalaki na jeune moko nani tozwaki liboso jeune fille yango batikaki ye parce que ezalaki na poto opération ye nde mutu nabengaki ye aede biso mpo tozwa jeune oyo atekelaka ye bilamba mpo jeune wana amema biso mpa na ye pesa kaba micro kobotola bato biloko kobomba bato kobotola bamoto biloko ya bato kosala mabe est-ce que eza malamu te nani azotinda yo motu moko te mpo na nini ozosala nasalaka mo te papa oza na bamembre boni na association na yo na association moko te bongo Justin nayebi Justin te nani asalaki bakanga yo amonaki jeune garçon moko alati amasaka nini mosani na yo alati souvent epa na ngai ya mosusu ali na mwa papa moto na moto moto asomba moto azanga na lokele moto asomba donc ngai naye tozwaka moto epana ya 11 ata chambre omoni bango camarade yango kolene akoti mbanganda ebasoda banakati otinda alati mpe sikoyo mpo na yo nani asalaki opération ti baya kozwa yo alaki utilisé par qui te papa nga moneka alati passé nani micro prévenir playboy oyebi alati eza playboy te big boy très bien oyebi alati oui nayebi alati azali nani ye nde moto ate asombelaka Isaac bilamba ye nde botizaki mpo kozwa Isaac oui nakangaki Isaac na herni ezalaki na 11h à 12h passé prévenir kabakaba okomprendre sikoyo ke ezali grâce ya
prévenir Playboy, Big Boy, ne va pas qui invité papa maintenant qui à la non comprendre ce qui est mutatisé qui à la alors yo ça là qui na 4e niveau à immeuble na 3e na 3e niveau bakanga qui on a 4 na kuto bakanga qui on a 5 bakanga na chambre na chambre na balcon ya chambre côté watanga est-ce que jusqu'à la date mi de na c'est là qui on a 5 passez Big boy. Paswa qui est azwaki na glacier na kati ya glacier na se auta likolo asote ntina se na batami na kati ya glacier. Oui. Prévenu Kaba. Est-ce qu'on connaît que c'est criminel à la Azate. Alors Jazate po bazwaki ye atikala sala na affaire moko te ye ateka na zando bilamba tellement ke ye babanda oluka ye mwa baplenia baleka mingi nde ezengaki kaka alaji azala po aide la police po bazwa ye tellement mpe na eta oyo alaji azalaki ya mwana bazwaki ye erka bazwi baoluka batiki po batunaki mpe ye moko avant batika ye so ye deja asala ata kuma wana alaji era lobiki asala na ekumoko te apart mamba bilamba yango batikaki alaji. Est-ce que vous otala na bato nyonso otangela biso soki okomona moko ya membre ya Kaba parce que obiki oyebani parce que kosalaka dil moko oyebi mpe bato na ye parce que bato na ye nde babetelaki liso na juma est-ce que na kati ya baprevenu akolakisa tribunal nani aza membre ya ekiri na ye? Bon, Kaba aza leader aza na mwa bagroupe ebele soki ezalaka akobima na baoyo ndambo atiki achange oyo bakangi lelo ye moko kaka nde apresentaki naokaki ndenge abandaki koexplike pa na la police ke ye nde mutu asimbaka lechete na ye nga eza première fois namona bango na équipe ne po ekbaonga na ye neti bazwi bango te eza na moko oyo akimi wana David oyo apembe oyo abimaka na Anthony. Devenu Justin. La nuance sur la mort et à Juma, yo yebi. Yebi Kaba. Des policiers.
Article 30. Papa, t'as la carte? Et comment on a continué à chaque? On a salué Racine pour y. Très bien. Qui d'initiative dit tout qui de ceux qui transportent l'organe. Maître, pardon, en tout cas, tout ça, dans la question, mon côté aussi, ça. Maître, pression tribunal n'a pas tranché. Comment on va dire que mon côté abîmé qui la grâce présidentielle, il y a un loi. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Mon côté là. Nous président mon côté. Abîmé, Azawana, abîmé la grâce présidentielle. Big boy, qui appelle Big boy. Ceux qui ont kangi photo là, ceux qui ont kangi photo, il y a prisonnier au arabe. Big boy, il s'appelle Big Boy. Le chef du cartel. Tout le monde peut être appelé à ce nom là. Non, dans le Big Boy. Est-ce que quand le président signe l'ordonnance de grâce présidentielle, l'ordonnance est impersonnelle. Et Batini Yango exécution dans le ministère de la Justice qui travaille maintenant selon les cas de bateau pour bénéficier de Yango. Ceux qui, s'il vous plaît, ceux qui t'ont pas condamné à celui que toi tu dis Big Boy, va condamné à hypothèse 10 ans et qu'il avait déjà purgé plus de la moitié de sa peine. Aza éligible dans la grâce présidentielle. C'est le cas. Simbise micro, comment dit ma journaliste? Si vous avez besoin de micro, comme il m'a dit, mbangu tanga moni ye kaka ye bamoni sikoyo elamba ekotaki na ndako na bango bamoni balobi o botala mwana moyibi yango kombo na ye Manase baye bakangi mwana nzoto oyo Manase yo Manase tomonaki yo na butu okotaki na ndako ozalaki suki etelema me ye azalaki suki bakanga boye ye azalaki suki bakanga na maboko tomonaki yo na buto okotaki na ndako na biso eza kaka yo Manase eza yo ye alobi mama bokonfonde bakombo nga nanga Manase te nga kombo na nga Exaucé naza Manase te botika nga tokatisa ta ngambu na la polisi eza wana mpe na baba na biso mobimba bamama bazolela mwana balobi mwana toyebi azaka mwana malamu mwana ayibaka te botika mwana bato mwana ayibaka te bakangika mwana balobi yende Manase mais pleni ya mwana pa aza awa sikoyo posa na yo eza nini po toyoki ndeko mama mosu alobi babenga moto atiaka kopo atia kopo yo décision eza nini mama eza kaka mwana deja réputation ebebi réputation ya mwana na ngai ebebi babeti mwana na ngai mabe aza na pota opération de côté babeti ye makata ya kala pota ya kala te pota eza kaka 3 mois donc ndenge aza wana akosala hémorragie ya kati po modele babetelaki ye bamemi so na ye mpe crime babeti ye lisusu donc mwana aza vraiment bien te. Voilà, merci beaucoup Nuska Télévision pour moi bozala koche branché polanda biso mpenza na bokebi nyonso mama azolobela mpona mwana na ye dekare kuna vraiment toza na bandeko ebele baza awa baplaignant bandeko oyo baza bavictime ya bato bandeko bazosambisa bango lelo bapapa baza awa bamama baza nayebi te bandeko mosusu bakoloba bolanda vraiment na bokebi nyonso na Nuska Télévision vraiment et avec Barbine Mongondi la capriceuse de la presse. Bonjour Ndefo. Bonjour. Bonne santé. Santé madame. Vraiment toye awa na place bakangi bandeko na biso leo baosambisa bango je crois que le eza jour à suka nayebi te on s'est retrouvé à nini. Ouais, on s'est retrouvé à toye kolanda audience oyo c'est passé tellement les audience publique et permettre biso pe tokota toye kolanda par rapport à ba événement oyo ezalaki to ya criminalité ya enlèvement komaki kosalama na kati ya Kinshasa nde yango toye po totala na bandeko bakangaki oyo bazalaki cité ke bango basalaka makambo na metema l'état oyo azali meilleur arbitre nano kati te moyebi so tokondane bango eza te tozela l'état ye nde moto akide do nde moto akoyeba
papa ndenge akosambisela bango ngai naza normalement na mwana commune à Bandal mais pour le moment nazo futela a na Bofan commune à Bandal je crois que bandeko ebele baza a bilongi na bango za reconnu yo ko yeba neti nani na bango neti baza ouais na commune à Bandal les abongo na yebi Anthony na yebi mwana ba benga Big Boy na yebi moi quelques bato mosusu oyo tomona la bango na Bandal wana déjà oyo tomona monaka bango wana kama monaka bango bazaka na fini en fait komona bango peut-être ce n'est pas que komona ya nzela biki au mona Bandal avant la place boyo bebi la réputation ni bon réputation mutu azosala mabe oyeba te réputation na ye eza caché boyoka ta moi komorote tete ya koyoka bon nakoyoka pena trop dire donc nakoloba ke nayoka eloko moko te mbala moko tomoni bango bazawa et puis biso question tozali komituna oyo esengela mpe l'état sunga biso eza ke ntango bango baza bacorps médical te ozomona baa bacorps médical te bayebi ndenge nini ke rein ya mutu bakataka yango boye bayebi ndenge nini ke cœur ya mutu bakataka baza bacorps médical te soki eza na bato bakoki koyeba nzoto ya mutu kosala mutu opération kokata ye malamu fozala médecin sikoyo fo batuna bango batravaillaka na hôpital nini par rapport l'état alandela hôpital wana mpo bayeba parce que kozwa baorgane nzoto ya mutu eza normalement bamédecin fo basalaka yango parce que baorgane ya mutu etekamaka même partout na poto batekaka baorgane na bato toyebi ke toyekaka mingi libanda ekomi awa na kongo na biso bazokendaka même na kongo na biso toza mpe na bahôpital ya bato baza na baforme ya bacœur basangaka bato bacœur ndeni ezala bacœur ya mutu peut-être cœur wana basala mais bango sikoyo basalaka yango batekaka yango wapi ozomona parce que tozokondane bango oui bakoki kozala influencé mpe vi ya pasi ya mboka difficulté etindi bango bakomosala mabe wana mais fo toluka tolandela sikoyo noyo ya likambo mpona ekoyede biso ya mingi. Vraiment, merci beaucoup ndeko pour l'intervention na yo bandeko baza tellement ebele tozotambola pena mpona kolakisa bino avec Barbine Mongondi la capucine de la presse pour s'abonner massivement toza wana na terrain awa tokolakisa bino nyonso bandeko baza wana bazoloba vraiment ça fait très mal nayebi te ndeko Jacques. Ces gens en matière répressive au premier degré foraine la procédure de flagrance. Voilà, c'est mon Evariste, président. Adiapanga, Masikita Gigi, Kamukushonga, Jocelyne, Isofa Kanga, Edimo, procureur, Bangara, Nobel, greffier. RP29 462, lycée public contre Kabamba Paul Bigot, Kouloum, Belengo Fetose, Mungoto Mujinga Hilaire, Diama Makengo Khadi, Makonga Place Place, Pad Mokoko Kefi, RP29. En cause ministère public et partie civile, Kiamusoki, Kabuku, Gabriel Kabutu Ndambu et Fabien Mbelou contre les prévenus Lembo, Touleke Isaac, Bekwa Usala Laetitia, Isangi Mbakissa Justin, Kola Nyamusole Rachidi, Lofemba Bolaya Splendide et Yemo Massama. À l'appel de la pause. Prévenu Lembo. Lisangi. Kola. Lofemba. Yemo. Appelez messieurs les défiés, que les prévenus comparaissent en personne. Pour le compte de Béni Lembo, Rachid Bouchon, Maître Papi Kapela, avocat après la Cour d'appel de Kinshasa, Wateti.
compassion conjointe. Pour le compte de prévenir Laetitia Bekwa ainsi que l'Ofemba Splendide, comparaissent en personne, assisté de leur conseil, le maître Ntikama, Ilobega la mairie, avocat, Baron de Kinshasa Matete, comparaison conjointe. Mesdames et terrains, comparé maître Giel avocat Mwabila Glody, avocat au même barreau. Maître Erika Meda, avocate au barreau de Kinshasa Matete. Maître Justin Chidimba Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Bukope Ndjumba, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Mwamba Jérémy, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Qui a Moussa Kikapo également assisté par maître avocat près la cour d'appel. La partie civile, Gabriel. Joël, maître Touba, barreau du sang. Et enfin, la partie civile, Bedlo. Ce sont des victimes qui ont été maltraitées. Soirée en personne. Vraiment. Son conseil, maître Koumbié Mémé le Chagrin. Est-ce qu'il y a une autre partie civile? Je déclare valablement saisi. Tolimi Kopes a mis au point. La bataille surtout Bazali Awa. Il faut qu'on dise qu'à ma prévision d'hier, nous venons de recevoir une dame avec ses deux petits-fils. Dont leur papa a été tué il y a quelque temps par les assaillants, ce qui a été clos hier. Elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Elle a suivi à la télévision, elle est venue par devant vous pour que vous l'aidiez à témoigner. Le cas essayant de trouver une solution à son problème. Nous avons dit. Ou maître, le dossier a été pris en délibéré. Il a suivi qu'à la télévision, c'est le président. Nous savons que nous sommes dans une procédure de flagrance. On ne peut pas forcer la vérité tribunal de la cause nous sollicitons. Le tribunal a révélé. C'est très important. La victime là, ses enfants, son mari a été abattu. Il était off. Voilà un bébé par devant. Ça peut aider le tribunal qui estime que c'est le tribunal qui a intérêt de nous apporter la vérité du débat et au besoin écouter les témoignages de la dame. Le bon moment cassé. Vous allez mon papa na. Azala bon moment. Maman Kombo. Azala bon moment. Maman décédée. Mboka papa na bino. Secteur évité, territoire évité, province évité. L'état civil. Mosala na Kinshasa upande wa avenue Italie B9 quartier Kapinga commune de Pau. Essa micro na prévenir Kola. On va bien. Nathalie. Vous allez congolais. Papa congolais. Azana Bombo. Maman Bombo. Azana Bombo. Boka Tata Yo.
secteur, territoire, vous allez congolaise. Vous allez originaire Bokali. Secteur, territoire, province, état civil, sans profession, adresse nayo, Sika Ovandi, avenue Kalemberembe A20, quartier, Mosido, commune de Pardon. Le prévenu Jacques Kachini, prévenu Biaï Romain, prévenu Amboulou, Ambalou, Nemba. Et enfin, Wamaoua Sembele, Léonard, Wamanga. Fabrice Mouy. Vous allez congolais. Laza congolais. Au Botamiwa. Kasai. Oriental. Boulali. 1989. Vous allez mon ya papa na. Kabungu. Azana Bomboyi. Azali. Maman. Pouikela. Azana Bomboyi. Azali. Vous allez originaire Bokali. Donc papa na yo. Benda Mouya. Azana secteur ni. Kabeya Kamo. Territoire. Chili. Province. Kasai Oriental. Usala ni. Abomba Moto. État civil, célibataire. La Kinshasa va vendre la limité. Luku Samboula Jean. Luku Samboula passé. Vous allez congolais? Oui. Au Botamiwa. L'amusement. Pour la ligne. 2000 ans. Vous allez moi Papa Nani. Papa Jean. Azana Bomboy. Maman Combo. Rachel. Azapé la Bomboy. Mboka ya tata na bino. Bena manga menembula. Azana secteur ni. Mandaji. Vous allez congolais. Botamiwa. La tenue. Vous allez mon ya papa na. Azana Bombo. Maman Combo. Fonctionnaire. L'agence. Sans profession. Au Vandiwa. Avenue. Numéro. Quartier. Combien d'avancées? Vous allez congolais d'origine. Au Botamiwapi, pour la Libye. Vous allez voir à Papa Nani. Azana Bombo. Maman Combo. Azapena Bombo. Vous allez originaire à Bokani. Ils ont un secteur territoire, province. Le peuple ainsi que l'homme bien se constituent partie civile à ce procès pour obtenir la réparation des faits dont elle est victime. Car si un compatriote est touché, c'est toute la République qui est touchée dans son obligation
d'être la mère patrie sécurisée. Les garants de la sécurité, sécuriser les territoires, sécuriser la population et sécuriser leurs biens. Donc au moment venu, nous allons développer en quoi et démontrer en quoi la République est préjudiciée par le fait de ces malfaiteurs, de cette bande de criminels. Nous avons dit sous peine d'être ajoutés par les confrères. La République remet la parole à la proposition. La paix en tout cas, tout côté n'est pas victime moko ya maman oyo, tous mes cadeaux solennels et tout iba, nini oyo salaki nini tout cas tout ibango. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé ça bien angolo ensemble. Merci beaucoup maman. Maman tolunga to iba point de vue to mono aoye na kati ya musée pour na ndi bazo sambisa bato na iba te le raison nini oyo memio na kati ya place tozali. En tout cas na ya esalinga pasi pe mawa. Eloko liboso na kokama komona baninga bana basomo baninga na bango bana. Ba oto ko boma mwana nga na 8e mois le 11 vers 2h30. Bazalaki na matanga balalaki na baninga na bango na matanga moninga na bango mo boye sakamar atumbaka dendo na coin ya 24 ayikola musamwa na ngai komone Moïse na muka to keluka bilo akolia. Je ne sais pas soki bazali complice na ba criminel et pas wana to éviter mais criminel ndem ta ko détailler babimi wana bake kosoa biloko bakena na prince 24 na bawo ezalaka na epai batekaka masanga na so na bandal na retour na ba komi na coin ya kola moto moko bana kolanda bango ezaki suspect na sima mona déclarer bi mais moto na mona ngo bien te moto bagina oya tuma bandana saka mabite masa to kende ko banga te lokote mona gina vitesse ngaba na kokota kola muninga na bitelema kamara nesa kamara atelemi moi freinage wana kokita muninga kiti mwana koti kola banoleka ambleki na pont kwa koma pembeni vers matanga ezalaki 5e parcelle moto ba criminel baloba to comprendre tena ndenge bima ouais kati liboso na bango balati bakabuni balobi na Moïse tika moto mwana bino kotika moto na ndenge nini o eza porte ndako bobo maka na mabele nanga Moïse tozo compter na 3 soko tika moto na te to kobeta yo masasi mwana tena bi na vina mutu na ibe ko salanga biloko abo viens pe ba otako kanga e côté na biso ba bengaki komo modoko o ezaki ba air ni ezalaki na ba 2h balalaki na matanga OK ayo kobete masasi na 2h58 ayo kufa na 3h30 oh là là kobeta babeti mwana masasi bango babeti masasi na kola nga naza na tende eliba ko benga nga panga na papa ba camarade nyonso na mona mutaya ko benga nga te bazwi mwana na ngai bamemie balongoli wana bamemie na hôpital ya Kimbuta. L'hôpital ya Kimbuta bakomi soda na bi mama batu nyonso baki wana mona bango bien te na bai bakotsa bango moto na ngana kambo pona mona bagisi suspect lokola bato ba maki mwana hôpital ba biki ba batu mabe baboya balekana baleki na baba na biso na tende na mwana na mama mwana katanda kwa kulala bakene tina kankokole wo na kankokolo avant ba traiter mutu fuma mona quand même responsable parent na ye batuni wa ba parent na ye bango nyoso ba camarade bakoma obenda na bendana na ye buta bimisaki azalaki wana bakomi ordonnance mutu osoma kisa zate mwana sene makila responsable yana zate ba camarade nyoso ba bendani vers 3h30 mwana yokata motema mwana yeko kufanga na lala na ndako papa na mona likambo inga memanga na luwa babetelanga porte mwana na lupa na 23h30 basala discussion na grande scène abinga kela na matanga na oya na tongo lukelanga pona olata ne bim tokoma na 3h40 babeta lupa modèle babeta lupa na mona te nini totiki Moïse na mort papa na lina kuya na kena tuti mir nazo comprendre te na comme le comme tazuli boma botiki na nini na mort nga na tuli mort ke pa batira bibembe donc comme bibembe bilamba olalati bilamba Moïse ta makina naye lokola pe naza mama na bevenema na moyena kangata moko na bango pona bende na so bilamba mwana nga makina bika longole la mama kila mwana ngo pesa ngai bakei bapanzani batakakse bano bima
kobima bato ya quartier nobima bato bamani kolela Moïse ya Moïse papa tolongo wana 29 toketi na moko akankoko papa namona liwa banayokaka pasi na motema mwana onga nalingaki kotala engame ya mobali boye papa mwana lali bakebwaka mwana na ngai lokola mbisi tala epai alali makila balalisi ye likolo ya nini ya manini ya baba eza lokola mesa naye kotala mwana nga liboso ya docteur bakoloneli batuninga betino mwana yo toyebaki te soki responsable azalaki mwana alingaki kobika bakamaradi na ye banani na ye nasalaki fort nakanisa bango bapanzani paster alobi nanga mama zwa kimia bana kobondela paster aye azwi mabele azwi makina mwana sopi likolo ya chef priere nanga butu na moi tsamba lola tala bana tiki papa fashi tala bana mwana wa tiki mwana 24 nazongeli su na bongolaki papa nazongeli su na via kobokola bana babebe naye kolanda na interview naye koloba na ngai ya betini oyebi te mwana mobali abobaki mwana no Christian mwana bandani autaki kosamba lobi ozalaki wapi nzoto ekotinga malili babimema bana keye na bana ti kuna na paye di peuple sola na bakonzi Christian moto abomaki mwana na yo aza mwana bandani fasi ezalaki chaine bakoperaki na mosusu na bamasta na ye po moko azalaka deya na prison moko wana loba na ye eloko momama tiango na mutu na yo liwa mwana na bakamarade baa na kati mama siko ndenge otalaki na télévision ndenge oyena oyepe na bana eloko nini oyo kosenga na l'état congolaise ndenge bakangi bato wana osenga na bango basala na bango nini meme bible ezoloba bango moto abomi na mbeli akokufa na mbeli anayana traita bongo bano nga nazwa makasa obokola bango wapi nga nazokola nazwa makasa obokola bango wapi Christian aza na bafamile aza na baparene basubir pere bafuta bana oyo puisque tala bango moto bana obokola bana preuve yango ya bana komema moto Christian ya kati evi tala bana bamikie yaka moto oyaka bana bamikie tala mwana liboso tala beba utobotama mwana melaka miliki avivaka na pampexi charge ya boye papa nana kosula ngango papa fashi mama Denise atelanga likambo ayokela ngai mawa